Ah, bandeko, monstre to monstre te ya monde mokonzi. Bandeko, liwa ya Angelica nayebi te pourquoi ezotinda neti Gloire Olangi alakisa bato ndenge bakoki kozala. Donc makambo ya internet na makambo ya vie réelle, Gloire Olangi alingi bato nyonso basalaka lokola ye. En tout cas, nayebi te pourquoi Gloire Olangi makambo internet azwaka ngo ndenge moko na makambo ya vie réelle. Bon, wana eza makambo na ye, mais pourquoi na liwa ya Angelica aza koloba azosala propagande moko ya haine na kati internet te me tina vie réelle na likambo etali liwa ya Angelica. Bandeko o baokende na matanga bachroniqueur na bachroniqueuse, bandeko o bazotia cotisation bachroniqueur na bachroniqueuse, ezala ya poto ezala ya Congo, bandeko en tout cas mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nyonso o nazolobela bolela Angelica pe bokende na matanga na ba cotisation o bokotia ezala toujours bokanisa malamu pe bosala yango ne stratégie ya mitema na bino ya vision na bino, bolanda makambo ezolobama na net te, bolanda internet te. Oyo akufi azali mutu internet, makufi na vie réelle, akufi ya solo. Po soki natali discours propagande ya haine oyo Gloire Olangi azoloba ekokanaka te na kombo na ye ndenge alobaka Gloria de mon pays. Bandeko nandimi te comportement ya Gloire Olangi barankine oyo azalaka nango abimisaka na monoko na ye, nandimi te ezali mpona ekokani na kombo na ye Gloria Olangi, la gloire de mon pays. Nandimi te. Bon, ntango mosusu azoloba na ndenge makambo ezoleka na Beni, ye aza gloire akote kuna. Ndenge bandeko na biso bakufaka, ye gloire kuna de mon pays. Mais po penza azala gloire, kombo nezala Gloria Olangi, la gloire de mon pays. Il y a 80 millions d'habitants ba Congoloyo. En tout cas, faut luka pays mususu. Na ebite. Bandeko azana haine na batoyo baswanaki bazalaki na rando na Angelica na internet. Total ata biso moko. Angelica na internet na YouTube. Rando nini azalaki nango ya somo. Koleka kutu ya ye moko Gloire Olangi. Rien. Angelica na bato basalaka rando, na bato basaline rando, en tout cas, ezali rando moko le plus pété ya malembe par rapport à barando mosusu. Par rapport à barando ya ye moko Gloire Olangi. Bamaloba na ba comportement
na caractère o Gloire Olangi makambo asalaka Angelica atika losala ngo te. Bato pe basali rando na Angelica baza na caractère wana te ya Gloire Olangi na méchanceté wana po oyo ekomi méchanceté. Toyoka mbala ebele ye soki abebani na mutu na internet akokende matanga te akolela pe te akosala eloko te. Alors wana etali ye eza ye. Mais pourquoi ezoswa ye bato oyoyo basalaki rando na Angelica na internet balela Angelica? Mais likambo nini ezoswa ye? Akomi monstre Gloire Olangi akomi monstre na kati ya monde mokonzi, alinga contaminer bato comportement na ye na caractère na ye to likambo nini? Oh, en tout cas nazo comprendre te. Akatisa mai ya Turquie amoni émotion wana ya mai ya monene abiki na liwa aye wana na ile wana akomola na batante na bampuku émotion ezwi ye akomosambela alobi te akende tala tombo bisika bakunda yaya ya fifisiwa. Me ntango kaka bakoda liboso ye ekomo ya neti mvula akomokende zwango na Western Union. Mbala moko abosani alobaki akende tala bisika bakunda yaya ya fifisiwa. Akomine na trésor elumbu bakende zwaka. Mbongo ekomaka na compte ya trésor bakutanaka bavivre oyo elingi. Peti lelo azongisa enemi yango na fifisiwa samba swana. Afungolaki yango atangaki komba fifisiwa akende kotala kora ya na fifisiwa bisika bakunda. Sima nango lelo oyo azongisa yango. Alors alingi batu bakoma pe na caractère na ye. Na bafifisiwa bamonana balia. Me bato oyo baza na rando na Angelica na internet bango bazala kaka te bamisu bazala te neti ye. Ya sala eloko na vie ya fifisiwa te. Me neti rando ya Karine na Angelica Madelena. Karine atikali koloba makambo ya somo mpona ye te. Angelica alobi makambo mpona Karine, me Karine akonsiderango pe ya somo te po oyo elobama mpona ye eleki oyo Angelica alobi. Alors toke na bato oyo bazosala bemission babiso banani tosalaka na biso makambo moko Angelica alalaka ne pongia bien. Siko soki bato bakozolela Angelica. Mais pourquoi Gloria alingi balele te? Oh, kokamwa, surtout pourquoi alingi makambo internet ekendeke tina mokili. Saratola lobi annoncé atiki rando alongwe na monda rando batanga susu kombo na ete batia susu foto na ete. Alors bato pe bazotala soki Saratola atiki rando alongwe na mondo mokonzi asali makambo abimisi na munoko na ye bato bakosala susu émission na kombo na ete bakotia pe foto na ete. Mais soki alongwe te en tout cas bakoloba pe bakotia foto na ye ya munene bakobakisa na Diego wana eza internet. Ndenge moko iye Gloire Olangi soki alinga koma monstre makambo ya internet amemaka yango ti soki wapi azomema. En tout cas nayebi te
kala te tokoloba aza gloire olangi te, la gloire de mon pays ndenge alobaka tokoloba monstre ya monde mokonzi. Mpo nayebi na ngai te na kati ya matanga ya Angelica bato nini basala Angelica mabe oyoyo. Angelica ye moko atalaki ke bato oyo nga na bango soki bakufeli na koya te, soki nga mpe nakufi baya te. Nazomona nga te ni na karaktere ya Angelica ni na elobeli na ye ni na ndenge asalaka rando banda bandelaki ntina mokolo atiki biso. Namoni na nga Angelica na karaktere ya ene bongo te. Bato mpe bapupoli Angelica na babiso oyo nyonso banda tobanda kopupula Angelica ti mokolo atiki biso. Namoni na nga ene te oyoyo ya kosuete ki enemi na Angelica partout. Namoni yango te. Namoni yango te. Siko ezoswa Gloria. D'après Gloria, bato bakolela Angelica ezali ye, Mida, Essai de Panama. En tout cas, bato bakolela Angelica bino bomoni eza bato wana kaka. Ba ami virtuel o basali relation soki ya 22 semaines. Relation ya 22 semaines bakomi ba ami na vie réelle pe na internet pe bakomi ba membre ya famille ya Angelica. Oyo eza kologa. Eza koloka. En plus na monoko na bango neti Gloria azobimisa. Na internet oyo bandoki penza bazali. Bandoki baza na maseke. Me nayebi te maloba na karaktere ya Gloria yango soki ezolakisaki oyo ezali karaktere basantu. Karaktere ya bato moko balukaka bien na kati internet. Nayebi te. Eza na bato ata lobi na ye te oyebi deja ki oyo alingaka ne makambo te aza pe na makambo te. Aisha Okoko ata lobi na ye te, ata lobi, ata seki, ata sangani na barandonete, ata ye na pa ya leketsu balie bameli. Mutu nyonso azoyeba Aisha Okoko azalaka ne na bato mazali na mondo te. Azomona na clair bandeko. Mesiko ba Gloria aurait apesa ta leçon morale ya bato bazala bien ya kimia ya zopesa leçon morale kutu te oyo azopesa. Discours ya haine azopesa bato bakabwanaka na net oswani na mokili mpe bokabwani okufeli na koya te bokende te oyo bakufi boya te. Gloria soki yo zoba problème banda bomwana na yo, Angelica oyo akufi banda bomwana na ye azwa na ye ba problème neti yo te. Asomba lupangu na 18 ya liboso. Mibali balanda ye akima misusu oyo alinga abota. Mwana na ye ya liboso 18 ans. Atiki bana 7. Atamboli na ba jeep atangi bambongo. Bato balandaka ye po na mbongo ne, oui balandaki kaka. Alors soki yo vi na yo ezalaki de bonhomme bandal yaya nanga noko nanga vie nanga wana eza yo. Sikope na moni ozokanga ba photo ozosala ba illusion okomi Didi Stone. Bon, wane pekisami nango te.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a nakoza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.